Raf Ngindo Congo Promo. Oza site Mora Gaillard batutu basepela nango Congo Promo en tout cas bosala musala kitoko boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula, Bukamata. Nyos Weizana Kati. Oyo ezali GPX. Agence Moko Nakati ya Londres Mubimba. Lumiko Sanate. Tata, akutika la tata. Merci beaucoup fidèle internet de www.congopromotv5.com. Bana poto bana Angola, bana partout dans le monde entier. Ba onyo so balinga Congo Promo, ba onyo so balinga émission lisolo avec Tada International la réserve de la presse. Toujours na souci au servir bino ba oboza ba fan na biso, ba obolinga ke émission kandi na lo barato zana l'homme dédié évangéliste mtana double casquette, artiste et comédien. Le jeune Kossi, na ebité zamba liboso teto ya mbini émission oyo eza déjà 2 ans fadia to solo la naie mais le loto ngaki lisusu to zala naie peut to mekampe ko solo la concernant théâtre et puis plus pour na peuple dédié. Merci na Raïs Kangi pour na image, merci à toi Raïs Kangi, merci à Serge Mpiana le coordonnateur de cette émission, merci à Raf Ngindo le patron et le PDG. Entre lui et l'argent il y a pas un trait d'union. Merci papa pour la confiance ozo continuer kopé sana biso banana malgré na musika kandi na bisa bino bafana Congo Promo tozana évangéliste Kossi aza artiste et comédien au ACP Sarabino à travers ba œuvre naie et puis par rapport à ba évangile naie ACP Sarabino payango tongaki le loto solo là na l'homme dédié na l'homme dédié à artiste et comédien to pesa ka nyonso to sainga nyonso. Merci Ndeko Dada, bonjour nzambalo la pambola yo. Amen. Donc on a ça au lobby artiste et comédien puis serviteur dédié. Donc c'est ça. Et ça là ndeni n'habite comment batunyo ska on a serviteur dédié évangéliste pour n'était côté la rara na vraiment quoi. Bon, au moni Paul Azolo ba na intimotabi moi Paul apôtre de Jésus-Christ de Nazareth par la volonté de Dieu. Donc attendons moi Paul. Donc tant que Paul cela veut dire azong na identité au benga ke pa na bango frère Paul. Tant que apporte de Jésus-Christ, cela veut dire vocation d'amba pesa qui. Donc na artiste et comédien, puis serviteur de Dieu, c'est simple. Donc na baxé le côté, na long le côté sauf que na bengi ndenge nzamba ebeli. Voilà, merci beaucoup. Merci à René Kabassel de Bruxelles. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à Madongoma, à Fiotingoma. Bon séjour à Kinshasa, à Hans Luzolo, déjà dans la Katamabele. Bon séjour à toi. Bon séjour à Fiotingoma. Il y a Madongoma. Merci beaucoup de continuer à l'émission. Du coup, dans le monde, on a mingi artistes et comédiens dans mon cannabis. Parce que on a respecté tes. Yusko za musani na nzambi. Tant bazo finga. Tant bazo finga bino, bazo humilier ba comédien, bazo ba valeur na binoté. Yo tant que serviteur de Dieu, qu'on attend comme na kona mato isa kone ni. Au monde a été d'autre part poser humilier l'autre kala no na makambanza. Merci. On a kolo ba tous ça éducateur en masse, autres ont contribué l'éducation bato na mboka na biso Congo, à part mboka Congo na mukili mobimba à travers ba émission, à travers ba image, à travers ba pièce na biso. Alors bato faut appeler ça biso respect wana parce que toujours ko éduquer masse na makambo de l'éducation makambo sum tatala na théâtre mutu bazo yi conséquences boy d'où to mériter respect wana mais ton ba finga biso et ça la faux ni peso ça qui ba finga biso eza ba artiste musu o ba miyebité bango moko bazo perdre crédibilité na bango pa na bato conséquences yango ba 5 bato nyonso ne babaka muyaka moko afingisa ba yaka nyonso bandeko nanga ba yaka bo limisanga na fingi bino teza expression o esamaka mingi pa na bato. Alors tant on de comment za artiste a sali gaffe moko boye
pas mutu mo songolo babike moni bato benga bata maboke wana ba ventrier ya nga mwana ko bala mutama babengo muta maboke or tozo ko éduquer na banté na biso to pesa na ba TV donc toi faut pas pesa biso respirer na massive bande ko bo fingaka bo pesa biso respirer na pe bande ko obo fingisaka bato phénomène matolo molo ozo sala pasi ngwana moto ka moni prêtre abona boy ka okutana mutu lelo ka vie bilambo la tifo tikila nga yango nena biso ke bilambo la tifo tikilo ka yango moske loka pasi yangwana mais lokola biso oyo tozomi pesa respect na biso na ndeko na biso ndolo bana ko na biso azaki moi comédien ni mona faut mi pesa ka Valérie na ndoto na Valérie to pesa na ndoto na biso do eza pasi na moni mutu moka lelo na bela e prêtre na ndo beta e matolo yango te do naza na respect wana donc bakoki kofinga moko moto ka bafinga ta bon Saint-Martin parce que tu me pesa respect na bande ko be wa se respectaka ba tu ko finga bango te donc c'est ça pour ni bino bo finga minote bon Saint-Martin il y a des potes se respectaka parce que non quand ça me comme ça na fait ça 10 ans na biso na hôtel Venise tout ça na spectacle na hôtel Venise tant aussi si spectacle na biso tout ça ba comédie pe belé vous comme invité ba za ke belé tant aussi ici na biso makam na biso ndeko moko pas artiste et comédien akebeta ndeko na biso jira 100 kg matolo ndetolo ba ke matolo 100 kg biso bon Saint-Martin kutu oyo babengi si bino ne sika oyo bayebana babeta biso matolo te bino bobeta matolo boza boy poane au moins déjà biso déjà caché bazula biso bazo respecter biso donc c'est ça ils a passe pour mutafinga kosi boy parce que to beta matolo te to beta te mutako sala nga malamu te so mo mo santo simbi ete donc matolo kande mutefingisa matolo mtezo fingisa na bablo mususo bon na ebité ngai ke kasi nandenga conseil nandenga conseil zake oui toza bato na makambo zolo banga dada toza bato na kozanga pe Nathalie pe kuna na Auberville na moni ya na ngai mère double ya nen ya Fati et puis ya Afi ya ma fille plutôt na bisi ya ma fille leki nozo kokate comment pas mato te leki nozo kokate na ninga respect il a des matona mato msezo ki ta moto qui va mona ko sala na mundo prêtre ato fuka mampoka prêtre petit no le kana TV bilamo ko sala ye et okita mais sona ki na direct ya ma fille mère double leki nozo kokate kanisa ngai so za na pesingeza mabeti nzamba salaka na nzela ya moto mais dis-moi Bibi maudit soit dit qu'il s'est confié à l'homme. Na kosala mutu idole moko te pona so quelque chose pas non mais ceux qui na singa na osenga. Donc c'est ça. OK. Merci beaucoup pour la réponse na yo boni pour parler bon Samaritain. Merci les bons Samaritains. Ils a très bien Angola Nzambe comme na mo pasteur de la foi za papa na biso zo kamba biso na monde art. Pe bande konyo so groupe ça bien tout est collecte activité ya moneno to ben à cause de la foi lequel les DG na terra Bouddha nzamba sunga qui est très bien et tous ko évoluer na kata groupe nyoso zo qui est bien na sunga nzambe na moni ba rôle mo ba ko mo peso ya ba veste isa ba rôle nini wana nazo comprendre te en fait ba bilamba minene ou changer tonalité en fait naza artiste nazo dépendre na visionnaire mutazo kambanga na casting wa sali pasteur de la foi ndem tayibi biso malamu dazalo kola coach na biso pour ne pas tanga natanga ka ibenge bon coach autis bongo ba mususu na te aza coach azo coach biso bike ninga sali casting na ye rôle oyo ce qui cause sala ngo boy a sala malamu koleka amoni ki rôle a touro abi papa sala rôle oyo le baga voix changer voix le baga voix mukela ta scoop la mam nene bon abotanga yebisinga bon ngamo na graffer rôle na ndiko tena ba fleur amné na wa et démarche na changer pe combo ole ba benga ngai kosi komisiko frère kizao na ba na ba ba cantique na kata rôle wana déjà artiste a salaka Alexa batu ba capacité ko za nango donc ça ba capacité kaka na musala auto yekoli na sema ko la pasteur de la foi ne toujours c'est là. Voilà. Merci beaucoup, frère Kossi. Vraiment, ça fait plaisir. On a bateau sur Bazota la Bisson, on dirait qu'il y a Congo promo partout dans le monde entier. Et tout ça a vraiment plaisir. Je parlais avec un frère, Aza, artiste et comédien. Tout solo linaye, Ayebisinga qui groupe chrétien, ils ont la sous-souté. Mais
toyebi ke totala TV et surtout nga nazwaka temps ya kotala bino mpona yebi ke nazwaka temps ya kosolola na bino nameka mpe kotanga les bons samaritains balobi bino boza modèle ya bango eza groupe évangéliste je sais pas oza oumeli mpe na kata les bons samaritains oumeli mpe na se ya vision ya pasteur Mayata quand même okoza na idée mpe ya les bons samaritains soki elandaka modèle nango eza nani. Merci beaucoup. Pasteur de la foi Sabiso moi mayele aloba lokola tata na ye. Ye mon nom pasteur de la foi papa na biso zo kamba biso. Na pesi mbote père pasteur nzamba pambola yo. Na musala malamu pesa biso na ndenge pezo l'exception musala na respect na ligne mais marabiso pour que tous a toujours bana nzambe basena nzambe pe respect wana. Pasteur de la foi moko azara reconnaissant pas au reconnaître ba groupe chrétien ba groupe azali boso na biso tanga sina katanga groupe évangéliste a reconnaître ngo ke baza bato yo bazali boso na biso mais baza bato oyo baza modèle na biso te parce que passer de la foi a sala makambu ndenge nzamba o memaye soki ndeko na bi groupe chrétien za te ezali mais eza plus de groupe na bango groupe na bango eza ye même yesu tamu akopa ke bato ba obude atoni ba disciple bato ba nini pona nga yesu ye moko ebe kaza nzambe ebi kaza nzambe ti yesu ayana mokili ebi kina ngande na nzambe na lati njota mutu ne pona obikisa mokili ayeba ki mission na nyonso ebi séjour na eto mais atoni so bayekoli bible bi Pierre confirmer que babaka oza messie yesu comprend que Pierre tia le bible za mai na makili tia molimo musambe mtasungiye ndeko na sabi ke groupe esa bango wana ye muta comprendre ngo bongo mais dis moi to tambola nzela bato yebisa biso en tout cas papa ndama pambola bino maloba bato na maloba bato ngana biki ba groupe quartier zali groupe sinak ezali groupe évangéliste zali mais maloba bato yesa biso papa ndama pambola bino groupe quartier tikala kaka moko na Congo tikala kaka bino bo de se fort biso te nabi maloba ya bato nabi bien bande konanga bo comprendre nga to interpréter makamna ba mabete nabi maloba ya bato tonto tambolaka ba yebisaka biso nga papa nzamba pambola bino en tout cas bo ça la fierté ya évangile groupe chrétien kaka moko bo tikala kaka bino moko mais nga na yebi ki tozana groupe sinak tozana groupe évangéliste na nzamba pambola ba président ya groupe sinak président Caleb nzamba pambola président bienvenue to Keban apambola président ya groupe évangéliste ezaka papa Godé papa de Vos nzamba pambola yo donc nga na yebi ki ko yo so ba lobi bongo yo tellement yebi ki eza bongo te il faut répondre un peu public tam so bazana ignorance bazana oubli bazo yebate mutaza libre ya koloba oya kanisi surtout so ba mabete mutalobi ke groupe chrétien botikala ka bino mo bonga sko na zongi senité bamso bazalité mais ndeko na lobi aloba ki abini groupe chrétien zaka bango biso to moderne na bango alobi oya yo kakati bamba musubi wa yebisaka ye ngai pe kosi na lobi o na yoka pa batu na nzela batu ba yebisaka ngake boza modèle groupe que tetela kaka bino mais ngai kosi na yebi ki tozana groupe évangéliste tozana groupe sinar on a pesi ba président ba papa na ngana mbote. Voilà. Merci beaucoup l'homme dédié. Sikoyo eloro nini oyo pona to garder ba groupe chrétien o izaki awa. To bikeza mais le quoi ba fan na bino ba olobaki eza bino bon samaritain. Po ba o wana msusu pe bazonga batu banzimela bango. Secret na bino ezala nini bo laksa pe ba monta msusu bazonga pe to komata na moi 3 groupes chrétiens. Bon, on a déjà groupe chrétien, le bon Saint-Martin, évangéliste, groupe à Caleb. Nous avons le bi, on aime souvent nous souper bazali, au pays notre yébinanté parce que Congo est amené. C'est quand on a vu ceci dans le bango, une fois une émission de quoi Yves n'a pas pambolaye, et bien on a Congo promo, n'a pas pambolaye. Alors, nabaki c'est que groupe le bon Saint-Martin, et vendez pas y a visionnaire groupe le bon Saint-Martin, ils a pasteur de la foi. Yem dans son kambabiso. Papa, chaque fois que sarabiso n'a ma commis. Donc c'est quand la Bible connaît dans Josué chapitre 1er, dans verset 8 et c'est quand Nzamba yebisa pas dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nzamba tini Josué a médité jour et nuit afin qu'il soit succès dans kamunya soko sala. Donc c'est quand la biso est fandi wana. C'est quand la biso est fandi wana.
bandeko oyo bolingo kota na nzela vie groupe chrétien mamuso bozana sima bosoya to bandeko de bazalaka to tambula makambo wana o nzambe yebisa Josué nde to kolonga biso nyonso donc secret na biso makasi za liloba ya nzambe oyo to za nango lokola guide na biso pe pasteur de la foi aza toujours na makola Jésus qui de Nazareth yango pe azomi biso na sima makola Jésus qui de Nazareth secret makasi yango wana. Voilà, mais apparemment c'est comme si commandé bino bacteur batunde boza ba chrétien. Mais bozo pe ça ba image mususu sur la TV. Hein, mais ils sont groupe chrétien T. Je sais pas par là non comprendre on te pour balobi ba chrétien batika la ba moko mon ande ti passe. Par exemple, le rôle la pasteur de la foi déjà bima na image wana ba tutu ba yebi que c'est un homme de Dieu ou à se respecter na ba degré moko donc ko lo belango te ba tunyo so ba yebi yango. Bino siko beaucoup ko diembela kakana okende bota nsuto zwinde ti héritier lité akanda bato mona kende ti donc mutu kutunde te mutu te tozo bato mususu donc bazo diembela bazanga bango ba chrétien te bazo forcer na sima na ye Jésus azalaki ba yekole belé ba Jean bazalaki ba Dortelik bazalaki momo na Pierre azalaki lokola yanke mo boy so yana bi Pierre azalaki yanke place ni ba koma ke Pierre azalaki mon pagano azako to muto apesa boîte ne pour Jésus péchele. Vous comprenez? Plutôt pour Jésus prêcher. Donc, Eza lisanga. Biso to koza ndenge mangote papa bota bana nyonso bazaka kimia. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous. Saint-Esprit doit ça témoignage quand na biso réellement tout ça nzambe pe pa ya bato. Ngaza bato misusu atali internet. Alandi une émission. Dans par exemple, il y a maman Lili Konde azana Finlande. Na yebaka été atala prédication. Attali na prédication n'était pas passer de la foi. Tant attali Saint-Esprit convainc que mon toza serviteur de Dieu solo. Et ça na papa et papa moko na Allemagne papa Daniel également épée. Abi papa na nini susute na kipa mama nzambe te mais tant attalo Saint-Esprit zo ibsanga oza nzambe. Si on ramène le papa na bongo Zoé Kiambi Ndamba Pambola Eskazali bandeko bazé belé maman Isa zana Autriche atala bablon bisabi en tout cas jusque là Ndamba Pambola Bino boza le seul groupe chrétien wana maman Isa à partir Autriche abi tolandaka bino tolanda pièce minus éducative en tout cas tozaka les atta tozana bana biso na ndako totalaka bino scandale zakate tout monde abona boité en plus pièce minus éducative donc c'est ça mutu moko te même na Israël pour confirmer témoignage mutu bando ko zabate belé mutu moko te mtako confirmer témoignage o biso to yebi to na bana nzambe to na ba passer na kata groupe passer Rabia Zali passer Rifa Zali to na vani se dire merci to na vani se JR ou za passer aspira bientôt ba passer Gizimba Kamba tozana ngamuko tozana ba servante tozana ba non nous avons un pasteur mais à moi un pasteur à moi un frère candidat biso pe to à moi un nzambe mais à humoriste à ça ba imo na ye pour na ko sepel sabat bat mingi ba seka rapena mandako autaki ba stress wana musala tango tala ita seki mabeza wapi te pour batwa kansa pasteur vous en demandez na ye bo benga ye botuni susu botuni susu donc c'est ça. Merci beaucoup tant que ba chrétien il y a un mot au mot zopé la quatre namino artiste et comédien makamba qui président poste Esaïe qui abandonné président Masumu papa Nabiso a déposé qui tant a déposé sai a joué les moto moté bato ana nyonso ba romo bimasi ma il paraît que ba soutenaka idée à sai mais lelo tant moto zopé là bino ba chrétien boza bato ya paix Tom Soussoubino se peut bouger à Taloubé comme évangéliste et président. Et ça la peut bien peut de dire bon ça là béni pour toujours kabazo boy au président Bordeaux pour na boy. To boy président Modéro pour na boy. To boy sai pour na boy. Point de vue na yo d'abord par rapport à Kitwana et Zandengeni tant qu'artiste et comédien. Merci beaucoup. Je pense que ici quand baza c'est une organisation. Tant organisation ezalinde makambe ko marché malamu na pesi mbote na papa Masumu baza ba papa o totalaka na ba TV to sepela na bango de la pante bo na 50 ans donc aza donc tozane kara mulai papa na koko to ponanga koko alors pesi na pesi mbote bele pe bela respect
na ba poste oyo ezalaki on tomonaki président Saïssa Atchaki a posé candidature azalaki ye moko candidat unique oyo mutu mosusu azalaki te bato bavandaki wana ntango molai poste vandi bato baokipe yango te toyoki président Bordeaux alobi ye nde force de place na Saïssa akokamba te mpona mpe président Modero abi ye mpe akozwa moto akokamba te mpo na ngai ezali moto oyo aza compétent mpe capable ya kopostule ye nde asala parce que nalandaki nini babengango nini président Saïssa andolo mingi baprojet de société na ye par rapport ya mosala wana namonaki oyo ezalaki bien mpo na nga namonaki fai topesa ye na chance wana te nabi nalandaki ya président Saïssa soki mpe nalandi ya président Modero oyo nalandaki nano soki nalandi su mosusu naolinga toya su tolobela yango namoni fai topesa ye chance wana makelele apparemment c'est comme si ça déposait atiki na ye si je me trompe pas abima vina si je me trompe pas atiki déjà bon toutefois eza donc poste monté oyo ezaki mutando zilomba million selon des présidents Saïssa expliquaki fallait que tu aies ko dépenser toi tu crois ça ndenge ya lobaki kasi fallait ça test fallait ça ce qu'on va ma comité lobaki bo article bo voter ce que ba kangi na ba article nzambe écoute o ya lobaki to kaka nzambe yo lobaki boye boye na boye op président Saïssa lobaki fait to kanga ipeka na ma commune na o ya lobaki le rôle a déposé gloire à Dieu moto aza compétent ya ko tambwisa lisango wana nde azwa c'est ça c'est simple on est bino ba chrétien hostilité vraiment pour donc côté ça qui mais pour jusque là moto za nani non na mitu kutu nazo battre siko et comme une opposition comme une poto yebate ah depuis ça c'est a déposé qui c'est comme si yene mtando et donc c'est comme si c'est ndeza qui donc moto ko so yeka lobby boy baningani depuis président ça a déposé toujours qu'elle suscité président Modero lo ba suscité président Bordeaux pe kuna aholo ba suscité bino pe ba chrétien bino ba tukoza ba toi kimia comme susu boya na ndenga bonzambe na ndenge toyebeli les bons samaritains postila tato photo yote non oyebi ba chrétien tozaka na calendrier mo te na bato nyonso là c'est un dédé mon Christ solo omoni mon Christ solo azana na écoute à Saint-Esprit moni mo sande mto tambisa ye soki Saint-Esprit convaincre pasteur de la foi ton mon corps bato qui repostuler mais la conviction na ezate yango te ba sala kaka président o ko bima to respecter asa makambo ko sepesa c'est ça pour tout le monde autre que le bâti donc on ça même sentiment pasteur de la foi qui poste té à sa crédibilité na ya sa respect valeur ba pesa kae en battre lango so nzambe te mtatindi te pasteur de foi qui était parce que anga osama comme na ba sentiment mais so nzambe atinda ko postuler ata ba boudé na bandeli en pesa kimia donc c'est ça. Ok, merci beaucoup, merci à Madongo Maya Futingoma, merci à René Kabassoulou de Bruxelles, merci à vous tous que vous suivez partout dans le monde entier, merci à Bassal Nzambe Nyon sous Bazo l'ambition en direct du Canada, merci à Bassal Nzambe Nyon sous Bazo soutenir en direct des États-Unis, merci à mon pasteur, l'apôtre Josué Chimpanga de l'église Mieza, je salue aussi le pasteur Moïse Capin en direct de France, merci à ma pasteur Nyon sous Bazo Benganga, Bazo Salelanga Batesto, Bazo soutenir donc dans ma bonne dénebe qui était. Donc je suis de cœur avec vous. Donc ils ont ça la plaisir, il y a trop. Pasteur Kossi, ce que vous avez la pièce à Seka Obobanzi dans le groupe des bons samaritains. Oui, tout ça la pièce, tout ça là. Ceux qui n'aillent pas. Ceux qui n'aillent pas plutôt. Donc tout ça la pièce voilà. Ils sont moi qui toquent aux mes éducatifs. De côté merci à Tanguissi. Moi si n'aillez au deal. Na 6e primaire et 6e des humanités à Linga qui est une licence parce qu'il y a un homme d'affaires à voyager trop à Linga moi c'est comme un niveau moko titre académique à mener pour que à Sungaye na musalo ba osalaye à 8 ans autant até trop de voyages mais moi si ango à foutier otobengaka monnaie de singe à PC merci à PC na mboa à ki kolinga mal mususu talanzambe ndenge pala la raté père otika la raté mon bala ngonani kaka cousin il y a des merci azana poto voilà donc suite lango total lango ils ont un rôle ni ngana jouer ce qu'on fait on a ta veste nene et alba ngo mkie mais ce qu'on a kata rôle on a traître naza pour dire merci naza so pour dire donc ne babaka mbela mini balé donc voilà la kata les bons samaritains peut ça peut ba idée ou bete ba idée zalara ya moro pasteur de la foi. Non, tu peux savoir une idée et pasteur de la foi, il vient vivre en transparence. Ata ya une idée.
a fondé l'idée partagée so peut en père to ba telo ba ça to ko ta iso ba ça va donc yo karabiso mais ba idée mingi ça y pesa ka mais tant on voyage ka mona ko tikela no scénario un peu premier et deuxième épisode succès wana des temps qui na loanda biso tikela ko ça continuité na temps ya yaki donc tout ça la marque wana donc ça peut na filmer oyo pesa idée to oyo koma et les capé déjà na télé non jusque là to koma maintenant il est quitté mais ba idée na biso oh ya idée na yo il y a jusque là to koma auto pesa pe passer de la fatale à dispater ba rôle to sali maintenant nous to citer dans l'équipe était mes alliés so lelo babi ozoma conseil mon pesa pasteur de la foi place Rice Kanya zawana to fandisi pasteur de la foi et lo nini oyo yo olinga raté pas pasteur de la foi ba bisu yo yebisa tali caméra ah père na pesa so moté pasteur de la foi ton problème est ça ton ça comme tu dis ça ayo kana na coulisse déjà na coulisse ayo kaka bon et on a public pour ma camni te itoche na place Rice pasteur de la foi de yo kana biso papa yo kana biso donc c'est ça voilà et donc le besatin pour yo kana biso de so di kamboza père boye et ça qui moi bien té ah ça va merci aza muto yo ebi ko senga pardon ce qui di kamboza bon tu so pas comment ta na kasa kan boye si ko no bon mi so ba tu so ndenge ni nyoso yo kana si na coulisse ayo kana osiko. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à Raïs Kang pour les images. Merci à mon cordeau d'Inter qui est Serge Piana. Merci à mon confrère Yves Pan. Merci à mon boss et le PDG de Congo Promo, Rafungindu. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'ignorant. Merci à tous les fans de l'émission Les Solos avec Dada International, la réserve de la presse. Merci aussi à tous les fans de Congo Promo. On a été grâce à Nabino, grâce à Bapel Nabino, si je sens Nabino, des salariés. Kito mela mingi na kit oyo de salarié oyo ambela bino ba invité au bazala ndeti ba évangéliste kosi marié ah tu réponds de quand on célibataire non père de combien d'enfants célibataire non on a beau tipété on a bien aimé ah pondu na madesu ah ozani muto na pondu na madesu to madesu bacha sukali na loso ah madesu na sukali wana toki côté na bisuti madesu bacha sukali na loso na ba gwebele nganga batambi soka kana musaka mais il faut en gumoko dans la bisconia sumisatu wana on a dinga couleur préférée nayo aninga mwindi noir couleur noire ni la dinga mingi équipe préférée ah wani na lobate oh ah follow baka te wani na lobate mona mutu mswa linganga makasi akumisa kipi songolo ton loba mona ah na ba essayer te joueur préféré azate mona kastanga nata fuma asa en Angleterre un joueur préféré nata fuma. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quand on entend Sabino, pasteur Kossi, évangéliste Kossi, Bino 65 Sabino, quand on a un pasteur, un apôtre, un évangéliste, on a un pasteur. Donc, il y a souka pour l'émission ya lilo. Message nayo ezanini par rapport à l'émission. Merci nzamba lozo lokumu. Le balanga souki za pour artistes et comédiens nyonso au bazar de partout dans le monde, bolanda biso to cultiver amour ou eza sincère et vrai. Kat na biso. To lingana ya solo. To lingana solo. Na pesimbote na ndeko nanga Sudiata Maniata, félicitations papa na mariage. Nzamba memoti na suka. Nzamba pambola bino. Oh nyoso pe toza déjà sima, nzamba papa pambola biso pour que to koma pe to achever nyoso wana et to lingana artiste et comédien. Ceux qui au CP là qui l'émission to lingo pe sanga remarque to encouragement to suggestion mo ezali. Benganga na plus de 143 89 52 667 plus 243 89 52 667 nzamba pambola yo ya lilindinga nzamba pambola sikozali nzamba pambola gantier propre Sylvie Matondo mama na Peniel mama na Naomi Fuma mama na Nata mama na Gloria mama na Corduit nzamba pambola makasi Sylvie Matondo polo elo avant aussi ça elo nini olingaka te na théâtre. Et donc, on a un théâtre, un moto à minimiser. Biso bato pamba. Lokola batmo batama boke sans valeur. Ope se biso valeur bon pour na biso parce que tu dois éduquer mas. Ope na boyaka eza
babuzoba na kati ya théâtre na temi la loko mo la tournage so esami ki tokemi banjondingi o artiste azaka na sexe tete biso pasteur de la foi biso to zaka na sexe donc jamais na kolon laquelle la mala nga tanga tanga sika na misa dada na longoli kuna pe dada longa pa nga ponini artiste na sexe tete to zaka ba sexe de l'eau voilà, merci à Sada Yakini Diamant Noir, merci à Demidier, Babi Chancel Mbemba, Demidier, merci à Landrine Mamba, merci à toi, merci à la Dima Bilama Farasta américain, merci à René Cavassé de Bruxelles, merci beaucoup à Raïs Kangi pour les images, c'est lui qui est derrière la caméra, merci à Gianni Salavra, Napisopi Sikoza, Nabosente Cédric, Beka, et condoléances à toi, merci beaucoup, Nabidono Sobolinga Congo Promo, merci à Raf Ngindou, les patrons et les PDG, entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Numéro dans le téléphone. Dans Bandelongo, plus 243 89 52 667. Plus 243 89 52 667. Ok, merci beaucoup. Bye. À la prochaine.